Bonjour, on appelle Sibine Subambote, donc ça fait longtemps tout le monde en a raté, donc suite à moi Makambo, N'Dingi-Salara, Mambo Tovandi. Voilà donc Ngai Blaise par doublé, Naël Isusu, donc na cadre de la mission na biso tolandaka to solo la poto bongisa. Donc on a compte na YouTube oya to solo la to bongisa. Donc naïe na moi sujet moko oyo vite fait, donc to betango to solo la. Voilà, donc sujet o naïe nango to solo la na okolalelo. Donc il y a simplement suite la politique na biso constant moko oyo personnellement na sali pe nebi bien que ba mingi boyebi pe situation oyo ba musunde to lobaka ke ayebi mais lobi na été mais biso ba oyo donc to sera ba risque ceux qui kambezali to bimara to lobaka. Donc eza ko na mboka na biso to koloba ceux qui ndeka na lobaka ceux qui kambezali concernant mboka na biso to kobanga te to koloba, même si eko coûte biso vie, même si eko coûte biso nini, donc to koloba parce que eza bien mboka na biso oyo bakoko batike la biso la République démocratique du Congo. Donc kimeza na mabota na bino partout bisika bozali, donc na pesi bino su bambote ya trop. Voilà, sujet na biso ezali tout simplement qui tribalisme oyo ezali na politique na biso entre bandeko na biso ya bangala na bandeko na biso ya baluba. Alors ce qui na yé pour na évoquer sujet oyo eza parce que makambo moni makambo zo sala na politique na biso na mboka na biso, donc basala makambo moni ba congolais to sala makambo net moi na hypocrisie, mais tant to sala makambo to kasa comme si to sala donc batumususu ba emona raté mais batumusu ba li ba yeba. Donc et puis presse na biso bato ba lobelaka ba banga koloba ko évoquer neti ba sujet o na loba ki tribalisme o déjà ezalaka pe ezo zwaka gazo kotaka ka misisa muke katina politique na biso. So na lobi tribalisme entre baluba na bangala et lobi teke na banda kunde to vandi, non. Voilà tribalisme vraiment franchement ezala ngote. Tous en abami ya bangala, tous en abami ya baluba. Donc de ce côté-là, baluba babala bangala, bangala babala baluba. Donc il y a pas de problème. Mais problème tenu ko évoquer na les solo na biso ya lelo na cadre d'émission surtout to solo la poto bongisa. Donc tozo solo la pe poto bongisa. Donc so bomoni chaîne YouTube ezali to solo la poto bongisa. Page nanga Facebook ezalaka to solo la poto bongisa, groupe nanga ezalaka to solo la poto bongisa. Donc tozo solo la te poto bebala mais tozo solo la juste poto bongisa. Alors ndeka na lobaki na ba côté ba vie na biso familiale na côté ba amitié tout ça na so problème te baluba na banga tout ça ba massa ba pi tout ça to solo la. Mais phénomène moko ekomi na niveau ya politique sikoyo moi rando moko boye bon na kolo pape moi rando te to be nga rando penda et sali déjà entre bandeko na biso ya baluba na bangala. Pourquoi na lobi yango? Alors na ko banda na debi parce que makambo e wuti wapi pona loba vérité le rôle nga na mutu na loba vérité na ye pona to loba après to réparer. Alors makambo e bandi juste tant papa Honoré Ngwanda azalaki ko attaquer plutôt le fait papa Tshisekedi. Donc ayaki papa Honoré Ngwanda de toyebi ayaki na discours il y a pays ezali occupé, donc il faut tout résister, tout ça la politique était aussi longtemps que notre pays est occupé par le Rwandais. Là ba multinational tout ça. Alors tout le monde est ce que côté il y a bandeko na biso ya IDPS parce que soto yebi to lo ba vérité IDPS so total vraiment eza parti oyo e bimaka so total en forme na bimaka donc parti ya bandeko na biso baluba. Bon c'est peut aussi peu côté ya papa Honoré Ngwanda ndenge to yebi e bimaka résistance on e bimaka et ya bangala ndenge to yebi na Congo. Alors tant papa Honoré Ngwanda abandi sikoyo ko attaquer
le fait Papa Tshisekedi, tout ça, voilà, azotakepe Félix Tshisekedi. Alors, pendant qu'on a vu sur l'angambu, il y a IDPS, bamonagi que lokola argument wana papa no ngwana zo lobango bon bango ba digérer ki yangote et comment il lokola ka siko ke ndé ba politicien bazalaka bon to ko tsango netika ke bangala mutu bazo linga IDPSité bangala mutu bazo sala ke non ba critiquer IDPS ba critiquer baluba donc ba bimisa yango marko wana parce que biso to bi ba politicien kota ko dribbler ba sakana raté bon lokola peuple na biso congolais tozana mérité to comprendre raté. Donc, quand on a nager, et comment la résistance, et comment les Kambumo, Netike, Bangala, la résistance. De Baluba, Baluba, Bango, pays, ils ont occupé, ils ont la politique, Kabila, Komineka, Kabila, Zane, Kanambite, tout ça. Donc, et comment on demande moi. Alors, Bande Konangai, donc, en vrai dit, ceux qui sont talipena, Moutou Mokote, de tous les lots, avec le tombeau la Moussapi, de tous les lots, franchement. Atomo la Moussapine Sigazali, alobagi Congo est occupé. Je ne crois pas que Moutouana peut être ça. Donc, vu la situation où tous on a mboka, vu oyo ezako leka na mboka na biso lelo, biso tout, j'espère tous d'accord que notre pays, le Congo, notre pays, la République démocratique du Congo, est bel et bien occupé par le Rwandais. Ce qui Moutou a gotia tembe, yemoko monake, Moutou a vani na Moutou a mboka. Et police Kanambe, donc à Rwandais de 100%. Ba institution yo tozo kama mana ba Rwandais to yebi, ba guerre à est on a biso moto yebi, ba organisme ba ONG et la kisa ki za Rwanda mutu en accord na gouvernement ya Congo eza dirigé par Yemo Kabila batinda ba boma population. Donc ba preuve les aller belé tout ça temps to kota la moté parce que biso to yebi. Sinon te ko sa biso mo temps. To yebi bien que Congo est occupé. Alors, bande konanga problème on a na ye na motuya to sur la lelo ezani bande konanga ba congolais to zalempe na mawa to tiamwa maïmke na ba verre ya vin na biso to essayer un peu ko comprendre. Au moins tant to lukaka to zo lukane ti to mima makambo lo ko na tribalisme to ko mara ce qui olobeli soit Félix Tshisekedi bande konanga so baluba bosiliki so balobeli papa Ngwanda to Jean-Pierre Bemba nenga to bima bande konanga so bangala bosiliki so to bando ke nango bon bande ko boy bake to ça déjà na ba problème et belé to ko luka so to créer problème et puis bobo sanate bato to so bundisa ba yebi ba situation wana yanga na bomo na pourquoi ba créer la situation wana bazo sala ndeni ba ko zwa siko ba ko utiliser bande konanga so baluba ba utiliser ka bango parce que epé ça kaneti bande konanga so bandeko na biso ya bangala kanda balobaki oh baluba ba traître mais so kande soki mungu ba moko aye asali makamna yekuna so to mona ba Boshabe soit to so mona ba Bruno Chibala to so mona ba misusu bazalaki tout ça et ça ko engager ye parce que Bruno Chibala abikisi baluba nyoso tout na mokili Bruno Chibala kuna na Kasai baso boma batu kamona sapu ba vide batu ba bomi bandeko na so baluba Bruno Chibala aza mulu asali nini asali eloko te bandeko nanga do alors bandeko na ba congolais to meka un peu kolongwa na kati ya ba système ya ba politicien ba tiaka biso parce que moni bandeko mi boye ba te ba politicien baza donc so talibité na mo politicien ba batu mabe la plupart ba politiciens ya monde entier zaka ya Congo te baza batu mo ba vivre na intérêt na bango me bay loko na baza batu ba sali science politique ba sali ba science tout ça batanga ba yebi comment ko manipuler. Alors biso siko petit peuple auto yebite to vandi boye na diaspora soit na Congo to kota rasiko na ba jemoka ke loko la IDPS mokambi nango ezali Félix Tshisekedi lo wanga na za muluba do makamunyo surtout Tshisekedi do sala fona puye. Donc bandeko mingi même le so babi ke Félix Tshisekedi a travaillé na Kabila bandeko mingi o baza soit bandeko na so baluba ba kolinga ba appuyer ngo parce que et comme ça les manandere ya kikana ya ki tribalisme donc so to sali boni il faut to prouver bango ba nani ba mvuke biso alors bandeko na boye ba ke situation o tozo kende boye toza ko kaba mboka toza ko teka mboka toza ko creuser ba tombe na biso parce que ba mingi nde tozala to bango ke ata soki na zongi na se projeter na zongi tango maréchal Mobutu azalaka président so biso to yebi bandeko musubo baga no zaka bangala SSCO to zo Mobutu leo ni asala ila ba bangala kuna ni Équateur
Équateur est dans l'autre côté. Même pas université, même pas institut supérieur, même pas hôpital, il y a bien, même pas un dispensaire, il y a bien. Et l'autre côté, si vous avez soit soutenir, vous avez bénéficier. Alors, ma kambouana on a yé nango bande konanga to longwa na ma kambouana ya ba sentiment ya ba tribalisme wana oyo tozo luka wana surtout na politique tribalisme ya zo sali makaka na politique na ba mabala ezati na ba mission to vana so na ba cité awa tozo na ba masse belé awa ba massa bangala ba massa ba luba tozo na problème te mais ba politicien lokola ba zanga batuma be alors basa siko ko manipuler peuple muke alors peuple peut ceux qui bossent attention te ma makambo yo. Parce que moi, on a même dans les commentaires, tout le monde a même dans les réseaux sociaux, tout ça. Ce que les cambo moko boye, ou critiquer soit, mutu moko boye ya mungala, ala. Au moment où on a ndeko bangala ba yeye ba commenter. Ce que critiquer pele msusu Félix Tshisekedi, au moment où on a kaka ba ndeko moko pe ya ba luba ba yeye ba commenter. Est-ce qu'on a d'autres na ba ndeko na toko gagner nini? Boka ni sana nuke mboka oyo Congo, mboka oyo nzama pesi biso, mboka za la richesse. Mboka zala bomengo, mboka zala ba makambu moko don merveille ba makambu ya kitoko, mboka oyo mokili mboka zotala. Mais problème ezo zala mboka batu oyo tolo baka nzambe apesa mboka oyo biso batongo to sosoli valeur mboka na biso te. Soki lelo nakene kutu vite, soki lelo nde tozo ngato bomana. Lelo soki lelo mboka ngo Congo, lelo mboka ngo Congo. Tolongo na occupation oyo, tolongo li mboka na so na occupation oyo. Mboka ngo lelo tokoti démocratie, tokoti état de droit. Alors, tokosa la élection libre et démocratique. Félix Tshisekedi akotia, Papa Honoré Ngwana soka lingi atie, Jean-Pierre Bemba atie, Fayulu atie, oya kozala makasi. A gagné. Mais qui n'a que tribalisme parce que ceux qui attendent même le bandeko bangala soit bandeko baluba. Yo lobi ke yo zo sala nesi na ki tribalisme ka région est-ce que na Congo nde to za wana 80 millions wana moins 12 millions au Canada bomi biso wana. Alors ceux qui to sali l'élection bon bino bolobi ka biso ka bato ya région moko wana to voter kaka soit nani Jean-Pierre Bemba. Bon les restes ba région ba voter bino te bo passer non. Ce qui le bino batu de o bande ko na so ba luba ka se bobi ka biso ka fachi bobi to voter kaka Félix bo bande ko nyoso tu wana basangani ba voter bino te et c'est fachi ko ko passer mais non. Alors pourquoi ça sert à quoi? Congo ça munene, Congo ça a besoin ya ki tribalisme te bande ko na. Congo ça a besoin de tribalisme te, Congo ça a besoin ya unité. Totika surtout au monde loko ezo ça la tribalisme na ba mingi na diaspora ba ya ba poto donc tellement ba se perda ba luka ba kayute ba luka ba boulote donc ba zoate ba koma ko za ba malanda ngombe ko beta ba matolo na bango sima ba policier ko kosa ba tu ko sa nesi ko sensibiliser ba luba ko sensibiliser ba ngala ko sa nesi ba ndeko nanga poto ganeni o ganeni le nom mingi ko mona pela mso Félix to nana komi presa yo ko za no pe loko moti. Le lot parce que Jean-Pierre Bemba comme ce qui présent yo pas aux bateau ba don à l'époque à bout de bazar na za na la ce soir na ba congolais tout na za na la apa ne to zo mona ba syndicat de golo na za na la manne onanga to timba peuple congolais to longwa na ba sentiment to longwa na makambo to so kota na ngo wana ya girando wana to koti na ngwana na kaka na politique donc na zo lo ba makambo bien et ça na domaine soutien na politique bande ko bo longwa. Parce que ce toloba que Congo bon toben ami que papa na biso le fait Tshisekedi azali père la démocratie. Bon. Ce qui démocratie zalaka mwandambo. Alors, ça qui est instauré parce qu'il y a zali mto wande ko kamba parti à IDPS. Ce qui démocratie zalaki mwandambo. Kasi to la sa preuve ya moi démocratie ngo zalaki que to zala tolérant. Alors ceux qui bande konanga mutaso ça la politique Félix Tshisekedi dans ça la politique Jean-Pierre Bemba ça la politique ngwa dans ça la politique boye ba que na politique il faut accepter banjir attendez nga dans ça la vidéo boye na ta préparer parce que ça na bande ko musutango ça la ba finga yo alors to ba finga yo ezate ke o bana ko silika parce que soko ndimi ozala homme public obimaka na public o loba o ça la politique o ça les kamomoko attends-toi na retour na ba retour et ça na bande ko ba ko finga yo. Et ça, la bande de ko ba ko inciter tout le monde même na ba poto awa
tout le monde a la poto premier ministre na bango président Macron tout ça Charles Michel bango tout politicien tout finga ka bango ko finga bango ko bokela bango me malala tout ça mai na banzela maki na banzela donc makambo ya mabe sala ka bango mais o sala nini eza musala oyo poni omoni musala oyo poni il faut yeba pe conséquences nango faut yeba ba point positif nango ba pe ba point négatif nango musala ngo eza musala ko finga eza lo ba star nde to mona ka bango ba musicien wana ba donc il faut accepter ba finga il faut accepter ba critique ne lo ko tuna vie même à toi père de famille même à toi aux autres entreprise so ko accepter ba critique ça ne sert à rien creuser tombe na yo kota kufa alors nde to lo ba ndeko bobeta ba matolo wana sima ba policier boti ki la biso je wana obozo koma nango wana parce que na ya okota susu na ya ko mona so likambo so motiver ngana loba na moni kaka sorti ya prison ya Jean-Pierre Bemba c'est comme si ba ndeko na biso en vrai dit mususu ba sepelité pourquoi ba ndeko poko sepelate ceux qui ba libérer muninga na prison ndeko na bino congolais ba libérer boko sepelate pona nini azalaki te na prison ye ndeko Jean-Pierre Bemba azalaki te nazolo bateke nazamuta Jean-Pierre Bemba na kotele Jean-Pierre Bemba azalaki te na prison 10 ans atikaki politique yango oya bande ko sala wana asalaka pe bazaka na 1+4 wana na politique kanambe ye mo pe to so to bi pe ka sali rebelle atikaka politique yango 10 ans alors na 10 ans wana pays atikaka en occupation akuti yango pe ka na occupation. Donc, les politiciens, ils sont tous au bazar libanda. Oh, ils sont tous au monde, Bakatumbi, Félix, Nani, tout ça. Papa Honoré Mwana. Donc, nous avons réussi à chasser dans l'occupation à Zati. Donc, tout ça, tout tic à nous, culte de personnalité, éloge, quoi, adoré, tout. Nous avons salé l'eau à Zati. Donc, tout ça, nous avons salé plein, tout ça. Nous avons salé l'eau à Zati. Solution au peuple congolais. Tout ça, c'est la minute, mutu abengane la biso kanambe soko mutu bengane la biso police kanambe toko yamba yo toko betela yo maboko toko pesa yo bakombo yo mais le roi mutu na asali ngote s'il vous plaît bandeko to tika la biso makambo to welela wana ndeko abimi soka bimi soki Jean-Pierre Bemba abimi to zela allo banana ça la conférence de presse to ba politique na parce que politique na zali ba mingi bozo baté problème ezo zanango la diaspora biso bana diaspora bamvulu zinenge to lobaka kaka ba résistant kombata toyebi pays eza occupé alors problème bino bozo ka c'est tribalisme soit bandeko ya o balobaka balandaka discours ya papa Honoré baloba eza tribalisme te eza ke ba maloba wana otokesana kana onde bomaka batu vérité monde entier ba yebi ke Congo eza occupé alors mutu so yo yesiko na politique ke Congo eza nango occupé te yeba que okutana na ba résistant na nzela to yokuta na ba résistant nzela na et ko ça ba résistant na ba sala msusu ya ba Congo to baza ya bangala ndeto zo loba alors yo ko loba nini siko politicien wana loka ba politicien baza be sima be a me mabina na jeune nini loka mingi to ko loba on clair que Félix Tshisekedi alingaka discours ya occupation te alors loko la ba ndeko ya ba résistant oyo il y a parti, il y a papa Honoré Mwana. Bah yebi que Congo est occupé et puis ça peut vérité. Même Félix Nengazawana a yebi ne que Congo est occupé. Mais to yebi te loni ça ni ba lo ba moto suite ya ba corps na ba suite ya ba kamuni ba lo ba kala to yebi. Alors et on sala que bandeko wana ba telemela yo. Alors to ba telemela yo. Alors ba politicien le roi ba bazaka ba malin bazaka ba stratégie ba to manipuler a robene na siko bokeba bangala bazo yela biso. Alors bino pe bo yebi bien que pays ali occupé. Ba Congolais na yebite Congo eza occupé na yebite boyebi lokwa boyebi ale obosani te soto koti kuna za wato sopi ale besui moko ya mabeya ya budia bule côté bino a diabolisation de gars ezalaka voilà eza ba kuna to bimisa lokwa bangala ba contre baluba mais nzoka nde en vérité papa Honoré Mwana soto ba Freddy afingara teke o ba fingi bande Félix baluba non et ça problème il y a discours ya occupation bandeko wana ngana lobe no vérité to tika ba réseau to so lukane comme le roi ba mususu to so mona ba net mona ko so ba komi ko kumisa ba tunanko ko sala neti ta page neti
Mais non, Jean-Pierre Bemba Bimi, c'est bien. Attendez, on a ça Bimi. Mais total, là, c'est total la conférence de presse, c'est total. Mais ce qui est le Jean-Pierre Bemba, attends, tu as ça, mon gars, là, ce qui est le Jean-Pierre Bemba, pour ça, si n'est papa, on n'aurait pas la base, c'est là, il va réussir à base, c'est là, tu as Jean-Pierre Bemba. Ce qui a un discours avec Kabila, président. Alors, il y a un problème, Congo, il faut qu'il y ait une élection. Qu'est-ce qu'il va rejeter? Yo si walo bapola za mungala le to chanter discours que occupation longwe animi ba ko rejeter ye. Alors ba ndeko to mi constater to réfléchir to kansaka te to me mama kambo te ne modèle to ngumi mango. Ta to zo ba ke to za ba mvuluzi to zo luka pays na biso comme état de droit alors biso mo ba mitu na biso to komisa mo pe état de droit. Biso bato to linga to instaurer état de droit mais comme si biso mo to za ba tribalisme ba coterie ba jemora pamba non oso obligé te soko za mungala il faut ça d'accord na papa ono ngwanda oso obligé te soko za muluba il faut ça peka na Félix Tshisekedi mais non so ba fingi Félix Tshisekedi za te ba fingi ba luba ba ndeko boto sala ngo botika ce n'est pas bien so ba fingi Tshisekedi bokangi minoko na bino azali congolais donc mututu akoki kofinga ye eza ndenge so bakomika eloko moko mpo na Félix ale bato bobimi bondi koloba ekomi lokwa matriba non papa onore mwana mutu moko aza koapprécier mutu bato tu bayebi ke passé na ye ezalaki très négatif à travailler na mobutu azalaki dictateur bande ko maltraiter peuple congolais bande ko ma peuple congolais biso tu toyebi yango mutu moko te apesaka ye baeloge mutu moko takumisaka toyebi mais na moment où il y a biso discours où ezali ya pays ezali occupé to luka to libérer pays mais discours yango boyebi ke za solo ya e mona za mitu na peuple congolais pourquoi nous avons qui fanatisme boy na ba église o mona ka ndemo so église za ya Congo ba Congo plein so ko mona église za ya baluba plein so ko mona église za ya Mungala ba ngala plein mais pourquoi ba congolais to za bongo est-ce ça ko loka to ça la valeur ya mboka o to ça na ngote to elani ba Congo baza ngako na mona net na lo ba ndiko so ba Congo ba ndika ba ndu ba lo ba la bango te même palu awa ta ba komaka bango ba kolabo kuna ba ofinga bango me ba kanga minoko ba lobelo kote ti na ndenge ba mela bango ba limwa bango moko ba limwa ba comprendre ba sala ba bêtise bango ba vanda ne mwanda se maya ba finge to muna pe ba Congo ba silika ba lo ba te ba za ba tuté ban population ni eleki ba nunu na Congo na nebele mais ba vanda alors tout ça en esprit que to tia la mitu na biso que nous sommes des Congolais to longola nanu ke yo ngala za mungala ngala za muluba non to za ba Congolais oya ko telema tango mane monda se ma telema kia abande ko ningisa ke a sala makama libéré mboka mais so ke simbaki mais mutu to ngala derrière so est pas musu banga boya ta donc bon to lo balelo ndenge Jean-Pierre Bemba Bimi ce qui le loge a yepé na discours na ye azuma ndoki akoti a libéré le la chasser Kanambe alors misu to sepelade to kota opposition contre ye loko la za mutekwate do to sepelate non wana donc tant to obele la beta de droit tant to lo ba ke to tant to za ba démocrate ngo to fungola mituna biso ya ngala lo ba congolais ngoni ko tanga ndeto ba mi boto le karana boto sa ba conférence de presse boto lo ba mayele o nazo lo ba na bino yango ko mona loin ko raisonner mayele za ba français kilométrage wana ba bolo ba kana te faut ko raisonner nde nazo raisonner boy so ba teme mundele wana to sala interprétation lo ba ke on ko za savant makamni azo mala c'est ça to longola tant to zo luka yo boyo kama mna lo ba tant to zo luka pays et za la libérer pays comme un état de droit pays comme la démocratie alors biso batu o to zo luka pays comme na même alors biso moko to bimbi to se faire d'abord ba démocrate biso moko to comme na no bata ba état de droit to longola ba sentiment to comme que bon muta sali boye to juger selon ndenge mibeko zali selon logique ya mokili to longola ke o lati ticket mo boyo lo province kaka mais wana za ki bunyama wana za ki busenzi o to sala wana za ki bunyama tota msamboka ngo bongo te alors ceux qui bomoni nga lona lo bande ko na parce ça va vérité oyo tozo linga ko loba ngo te tozo bomba ngo batu tozo banga alors to la ba mboko a poto to mona ke batu ba lobaka donc to ko loba mutako ngale tina ya boye do mission o neto eza boye to solo la poto bongisa to ya to solo la poto bongisa ce qui vérité zali to bima to solo la alors na komi na déjà na suka ko chité eloko na ya ko lobaka ke bande ko nanga
tozala lisanga. Donc tozala neti bana ata tozala tata différent ba mama différent mais eloko esangisa biso eza RDC mboka na biso. Mboka o bakunda mutolo na biso. Mboka o biso nyoto tozo bundela. Ndenga na lobake point commun na biso, dénominateur commun na biso ezali RDC. Eza félicité, eza Jean-Pierre Bemba te, eza Papa Honoré Ngwanda te, ezali Monseigneur Mosengo te, eza CLCT, ezali RDC. Soki Mosengo, Monseigneur le cardinal Mosengo azobunda pona RDC. Soki syndicat Dokolo azobunda pona RDC. Donc biso tout bundaka pona RDC. To longola nanu besprit ke tozo bunda pona ba parti politique. Tozo bunda si vous pouvez bandeko pona Congo na biso o eza maboko ya bapaya, maboko ya ba Rwandais. Mutu moko kaka azosakana na biso. Alors biso bato oyo tolobaka Kabila matanga te. Mais ota modèle asakana azosakana na biso. Mais toujours à piège à biso. Alors tozo koma na voix moko tozo luka payer comme à libérer mais to bandi siko ba je moko boya ba buzo ba alors boye bango bata ane wa ba profita. Ta ba ko mona boya le ba côté libino. Albino loka boza sans esprit. Allez, bon côté bina ba je ba ko mo finga na bani. S'il vous plaît, to longola, dobo to partager vidéo, to la qui sont même ba leader na biso, ba tika be esprit wana. So za leader ba critiquer yo na politique ozo sala, ce qui s'il s'agit ya ko se repentir ou se repentir. Donc biso tout de que Congo pays na biso za occupé. Alors so ba ndeko ba telemeli yo yeba ke yo so ko loba noté, alors tais-toi vanania yeba ke eza vérité. Donc to ko ça te to même ngote comme un tribalisme. Alors les 30 pour un sou qui s'appelle les 30, tozali bisotou bana ya Congolais debout. Donc bisotou bana Congolais debout. Ya nekona biso syndicat Dokolo. Donc a bengisi biso na Bruxelles to kende ko marché. Na lingi na mona. Donc na lingi na obligé te mais to mona biso nyoto bandeko ya IDPS, bandeko ya Pareco, bandeko ya MLC. Donc peuple congolais tous les belé to ya wana pour na soutenir l'initiative oyo. De toutes les façons à Bruxelles, ba belge ba moment ba comprendre que politique ba tambusaki il y a durité envers mboka na biso Congo. Le quoi ba zone ba komi ko zonga moi si maboye. Donc ba sali biso place na Bruxelles wana place Lumumba. Donc to ya ebele to kutana wana to marché yemoko leader syndicat Dokolo. Alors ben ya ozala wana to kutana wana to marcher ensemble to yemba bindele bata. Bino ba moni ba marché sila. Ba marché katana. Likolo kani ya ba séparation oyoyo. O tozo sala oyo ya kowele la baluba, ya kowele la bangala, ya kowele la tout ça. To gagner na moni. To gagner na ngolo bote. Donc to sala wana to kutana wana les 30 ba ndenge to yoki na communiquer yemo pa lobinga la landaki ke ba tio ba bus partout na Europe. Patu ba kota. Donc c'est pas bus au ngoya pe na car. To sala ga ne temps to kenda ba fête na biso, to tiaka ba carbiga ba limba. To yaka ba fête. Wala muto yaka to yo se pesa nzoto mais o to yo se pesa nzoto to yo ko bundela mabele na biso o ezala maboko ya bapaya. Donc message na nga suka ya ngwala congolais to sala bomoko to longwa na ba jeu ba manipulation politique. O ba politicien ba to sala biso wana ba sala lokola le nord et le sud ba tia lokola bangala na ba luba bitumba non bangala na ba luba to kozalaka ensemble to balana to botana donc to lingana ba jo mususu ba lovana ba mumia ba luba mususu ba lovana ba mumia bangala donc ba Congo ba Swahili Congo to na besoin ya unité ba séparation te bino bato boya ba net wana ya osala net oyeboye boko taka ba jeune bino wana ba tamatolo bolanda ba policier pour na flatterie sans effet na bino molimo boya na wa Congo botika la moko ce qui va payer le roi ba Rwanda na tribalisme entre ba Tutsi na ba Hutu esalema na Congo molimo wana ko komate ba o bozo za ba idée wana boko misa molimo wana to telemeli yango to bon molimo wana ki tribalisme chape Bemba zande ko na biso Félix azande ko na biso ce qui Félix muta ko libérer Congo to ko betile maboko ce qui Jean-Pierre Bemba muta ko libérer Congo to ko betile maboko ce qui syndicat Dokolo ce qui pe nani to ko betela ye maboko. Donc biso to za wana peuple to zotala o ya apesi idée to landi to talinde ne ko sala mais vérité ko tika la vérité ba tia la vérité na sa mesate donc nde balo ba ge mwinda ba tia na se ya sa mesate ba tia ka mwinda likolo
Vérité c'est que notre pays est occupé par le Rwanda. Donc yango wana ba Rwanda ba occupé mboka na biso. Donc voilà pour changer on te biso ba mvuluzi ba resista to yebi yango. C'est comme ça que tika la bongo. Alors politicien oyo oya na ba idée no que Kabila président élection wana okutana na ba resista alors tant okutana na biso na nzela na biso béchapatoire ezalate ko bato telemelanga pona amta province non béchapatoire ezate botanga na ba poto bokola na ba poto boye ba onde bozala ba poto a vérité tika la vérité ba kacha la vérité te so lika mono ebeza vérité so yo moni kozala ba raison na yo moko boye ozo lingela ko lobela masolo ngote alors gardez ba raison na yo. Gardez ba raison na yo kolukato ya okotsa bato bazizani oyo bokomi bochepe ba disciple na bino bozo ya kombuyaka bato e community mo ba koswa na kofinga na après e koma siko yo pepe kuna na kisasa bazwa yango e koma lokola bangala na baluba bazo bundana jape be bato tikeleka bangala Félix Azaka peut se dire non to boy suis wana parce que so bokepe ne suis wana ndeka na lobaki na katikati kuna émission ke Orolonga no pété, ce battu même yo mo mungala au l'élection contre la province mba ozoate. Ce battu mo mulubo sa l'élection contre province mba ozoate. Donc tout ça la besoin ya unité to sangana. So Nathalie papa di sekeli to ndo kumisa na IDP sakala. Ezalaka balubate. Mais le long na zo mona ne zo koma ne diso indeni. Papa di sekeli to ndo telemela ye na IDP o ya sérieux ezalaka wana. Ezalaka bikolo nyoso tout ezalaka unité. Mais banda ba père wana ba kendale biso ba auto tikali le roi doza ba tumo boye ba taba ba mayele mabe atomo mema ba makamu ba esprit na moya mabe ya kiteti ya ba kikana isu nini alors molimo wana botika yango Congo eza moko Congo ekotika la moko to na comme na suka apesi bino ba mbote voilà donc to partager la vidéo oyo donc etea ba leader na biso ba to landa donc voilà. Donc, bye bye, tokokutana mbala ya sima.